Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Triste nouvelle, triste réalité, la famille Bandekonanga, surtout communauté théâtrale Tolingana Bandekonangai. Ba comédien bolingana, ba comédien bolingana. Oh nini lisusu makambo somo boye tokomi koyoka. Mutu ata soki azalaka na mabe na ye ya ndenge nini, mais soki mutu azwi likambo neti ya kokufela, en tout cas tolakisaka bolingo. Ka ndenge nalobaka nanga chaque jour, liwa tango eyaka eyebisaka mutu te. Biso nyonso tozalaka na mwa ba erreur na biso ya vie, tozalaka na mwa ba défaut ka ndenge ezalaka, peut-être na koloba, peut-être que na mwa makambo moko boye mutu abetisaki yo libaku, mais soki omoni ke mutu abetisaki yo libaku et que après quelque temps mutu azwi likambo, en tout cas tia nanu ba makambo na bino ya koswana à côté. Kendo tala ndeko na yo makambo tokomi koyoka bandeko nanga ezosala pasi, ezosala pe soni makasi. Yango naloba nanga chaque jour keno ba comédien na biso mingi bazolingana te. Tomonaka na ba situation ya boye, ba circonstance ya boye nde il faut vraiment bolingo tomona penza bolingo ya solo. Yango bomona ta ba comédien mosusu keno batielaki e poison, babwakelaki e maladie. Et outaka mosika te ezala kaka ba comédien entre bango na bango parce que rancune ezanango ebele. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, na memeli bino lisusu ya Gabi tumba bandeko nanga. Ya Gabi na minito ya zana matanga, mais bandeko nanga makambo oyo nazoyoka bandeko nanga ezosala pasi. Yango na yaki ko partager na bino bandeko nanga to solola nanu. Eske makambo yo esalemaka? Eza pasi ezopesa pe na soni makasi. Bandeko nanga kandenge boyebi avant to kota penza na émission na biso ekozala bien na nuna sensibiliser batu onyon surtout. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne à bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga bozwana nu bakiti bo vanda. Batu o nyonso balela makambo ba théâtre, batu o nyonso basepelaka na ba comédien na biso bandeko nanga bovanda nanu makambo wa eza moto eza ya kopela bozwa bakiti penza bovanda botia mwa mai na yo na bino pembeni, botia mwa jus na bino, mwa sucre na ngo ezangaka nango te, mwa bimeli bamela kaka, mwa eloko pe ya kolia bandeko nanga ezangaka nango te na système moko ya tokos makasi. Bandeko nanga bokende pe kolamusa ba oyo baza ya kolala, ba o nyonso tu baza ya kolala parce que toyebi ke matière na biso ezokota déjà ba 22h oyo. Bandeko nanga ebele ya batu deja baza ya kolala ke bokendola musabango soki baza misika bo benga bango na ba telefone ke makambo chez Étoiline Inès TV eza ya koinda baya koyoka nini ezokende nini ezosalema makambo somo makani mbope ya soni. Bandeko nanga kandenge biso nyonso toyebi ke non ya Gabi aza éprouvé. Ya Gabi a perdu son grand frère. Grand frère naye akufaki na kombo ya Papa Richard Bolembour, à qui d'ailleurs que nous disons que son âme repose surtout en paix.
toyebi ke liwa elaka mutu te, liwa eyaka. Donc yango na yaka ko sensibiliser bantu ke non toza ba pèlerin sur cette terre. Donc toyeba kaka ndenge nini ya kotambola. Papa Richard na biso bolembu lelo azali lisusu te, Nzambe ye moko a permettre que non akende na ye kopema. Siko bandeko na nga na makambo wana nyonso tu ya kokamwa eza ke ndenge eza boye yaga bia za na matanga. Na matanga na ye banungu bandeko na nga ekomi kotambola ka ndenge etambolaka nango na ba réseaux sociaux ke non ba comédien bazo kendo tala yaga bi te. Ba comédien ba boy ko kendo visiter yaga bi. Ba comédien bazo mona na te na matanga selon banungu. Ba mosusu balobi ke no bazalaka na groupe ka ndenge toyebi ke ba comédien na biso bazalaka na ba groupe na bango ya WhatsApp o basurulaka o ba planifiaka makambo nyonso tu ka ndenge ezalaka. Et du coup tango bayaki ka ko annoncer makambo ya Gabi faut basalela ye mwa cotisation ka ndenge ezalaka, bandeko nanga batu bakomi kolongwa ba groupe ya WhatsApp. Bakomi kolongwa batu bazoboya kutu kokende na bango, bazoboya kokende kotala ya Gabi na matanga, batu bakomi pe kolongwa na ba groupe ndeko nanga na système moko pas possible. Yango banungu bandeko nanga ezotambola na ba réseaux sociaux, yango makambo bandeko nanga ezosala pasi penza pe mawa. Bandeko nanga soki na memaki émission oyo po keto betango lisolo bandeko nanga toyebi ke ka ndenge boyebi chaîne na biso ezalaka chaîne Nzambe na yaka awa te ke non soki mutu azosala mabe na ya ko encourager yete. Soki mutu azosala mabe toye tosali analyse topesi pe conseil. Na système moko ya bien to kofinga mutu te mais to pesa ka conseil. Bandeko nanga ngana opesa conseil na ndenge nanga selon ngai, bino pe bo pesa ba conseil na bino kaka ndenge to salaka. Ya bino ezalaka na ba commentaire botia penza ba commentaire na bino ya bien na yebike na chaîne na biso tozalaka na ba mama na ba papa bandeko oyo bazalaka mature pas possible. Ba moi conseil na bino ka ndenge bo pesa ka bandeko nanga ekosunga. Bandeko nanga ya ba comédien na sengi na bino bolingo. Kokufela ezalaka pasi makasi. Kokufela ezalaka facilité bandeko nanga ya ba comédien. Toyebi ke toza batu. Tobetisaka batu nyonso tu mabaku. Lelo koki kobetisa mutu tel, lobi kuna pe yo pe babetisi yo libaku, donc vie ekendaka bongo. Eza te ke non soki mutu peut-être abetisaki yo libaku, il faut kanda wana okangango ata soki mutu aza na problème okendo assister yete parce que abetisaki yo libaku ekozala bien te. Toyeba tozala na motema kaka ya koyeba ka ndenge nini ko se supportaka. Koyeba kaka ndenge nini ya kolimbisanaka. Ekozala bien. Toyebi ke ebele ya ba comédien baza na bakanda pona ba live oyo ya Gabi akotaka ba émission surtout ya Gabi akotaka. Tomonaka déjà ba makambo ba makambo mwa ebele ba tiraillement ndenge tambolaka na ba réseaux sociaux ya Gabi alobaki ya Gabi asalaki boye. Mais na minute oyo bandeko nanga na sengi na bino na système a bien to bosana nanu to assister ndeko na biso mwa présence mwa message ata soki peut-être bosi bo blokana ka ndenge to yoka batu mosusu ke non a blokanga solisaka nga lisusu te ata soki bo blokana mais oyebi ke naza na mwa temps kende leka na matanga soki amoni yo akobenga na yo te kende na matanga oke kuna otali ndeko na yo otali moninga na yo otali camarade na yo na système moko ya bien. Na moment oyo ezande moment oyo elakisaka penza bolingo. Mona mutu akovanda lobi en tout cas naza na batu penza balingaka nga. Batu mosusu tolakisaka bolingo place o peut-être makambo ezate. Mutu aza na ye bien azobela te, muke obengi ye boni santé oza bien. Mutu akomona penza importance na yo penza te. Mais soki mutu aza neti na ba situation ya bongo, mutu aza na matanga, mutu aza azobela,
na ba moment wana nde ba moment ozo benga kaye présence na yo ozo mona naka yango la kisaka penza ki mutu avanda lobi te mutu o penza a considérer kanga mutu penza oyo alingaka pe nga na système moko ya kitoko. Yaga bi ata lelo to lobaka ke non yaga bi lobaka na ye to yeba yaga bi depuis kala. Yaga bi azala mutu te ki azala kana problème ya mutu te ye soki mwa likambo olbeka vraiment na ba réseaux sociaux kota penza na émission ba interview na ye ake penza a lobby na ye et puis c'est fini. Siko bandeko na ngai yango na sengi na bino ba comédien to la kisa bolingo. To la kisa penza bolingo déjà to komi komona batu mosusu ba komi koloba ke non bato wa famille libota ba kendo mona yaga bite bandeko na nga boti kabilo kwa bongo. Il y a pas longtemps awa to mona kim na jour anniversaire ya ye moko la patron na Belleville kandi ba Belleville moi si Zambé to mona ki awa yaga bi ayembela ki ya na système moko kitoko. Bandeko botika biloko wana oloba te ke no ba comédien ba kendo tala yete ba famille libota ba kenda kitete botika biloko abongo. Totika biloko abongo totika kotiaka ba division place division ezate. Batu oyo bazoboma surtout ba comédien na biso. Batu o ba osala ke no lelo ba comédien na biso ko yoka na mingi ezate ezaka biso ba fan. Nde to tia penza trouble makasi. Na minute ya matanga na minute ya ba problème to na moment ya ba problème ba biloko oyo keno ba kuke ba famille libota ezalaka te eza ba moment moko mutu azoleka nango ba moment moko eza dur à supporter sikoyo ezala bien te que non mutu déjà za na ba moment wana biso to yaka na ba groupe na biso oh non parce que naza famille libota parce que naza abakuku te to tika biloko abongo. Na minute oyo to senga kaka to pesa peka conseil na ba comédien na biso soki yaga bi asala bino mabe bandeko nanga na minute oyo mabe wana to latango na motema te to tia yango penza na motema te to lakisa mwa bolingo to lakisa mwa unité bandeko nanga ba comédien bolingo eleki makambo nyonso tu. Bolingo penza eleki makambo nyonso tu. Et d'ailleurs, na signalé bino, na rappelé plutôt bino. Nos chers comédiens et comédiennes. Toyebike bino nyonso presque ceux qui boleki na ba émission boloba kaka keno ozalaka bana nzambe. Alors moi na nzambe azamutu oyo ayebaka ndenge nini ya kolimbisa. Ndenge nini ya kobosana. Tolimbisaka epi tosali nini tobosani. Mwana nzambe azalaka boyi. Mwana nzambe azalaka bongo. Mwana nzambe ozala teke no kaka dimanche oke na église wana naza mwana nzambe. To tango okota na ba interview bato bozo tu na yo wana okomi kopesa ba verset biblique naza mwana nzambe mais na ba moment ya bongo bozo lakisaka bolingo te bandeko nanga ezalaka pasi. To lakisaka bolingo na biso penza ya solo. Na ba moma ya bongo nde ba moma o balakisaka penza bolingo. Soki oza na mwa temps ndeko nanga ya comédien ndeko nanga ya comédien ata soki ozalaka na problème na yaga bi na osenga na yo ka na bolingo nzambe kendo tala yaga bi. Kendo tala yaga bi kendo visiter kendo mona ye benga ye soki oza mosika pona bandeko na biso waza na poto benga tako benga. Boni yagabi, mes condoléances na yo ki grand frère akufi boye bo sololi mutu akoyoka pe bien. Kebo kendeka bo sondoli mutu na bino nyonso bo bandai ko jouer place moko bandeko nanga esalaka mabe esalaka pe pasi pe mawa na motema. Na minute ya bongo na moma ya bongo nde ba moma oyo mutu nyonso tu azalaka besoin ya batu alingaka a se sentir aimé, a se sentir considéré. Et ça la bien makasi mais na minute à bongo imaginez mutu déjà grand frère na ye assis à koufi. Aye pe lisusu a se retrouver famille na ye artistique ba sondolier. Bandeko nanga esalaka pasi. Yagabi oyo ata lelo soki bato bakoki koya ba lobby yo yagabi pe alekisaka yagabi pe alekisi boyeboy. Yagabi o tomonaka na ba matanga ya ba comédien mosusu to ya ba comédienne mosusu en tout cas omona yagabi alamukaka pona ko sensibiliser bato.
ya Gabi otomona kaye mingi omona leki na ba émission azo sensibiliser batu. En tout cas azalaka bongo tomona kiata na matanga awa ya ndeko na biso Mira Esa comédienne na biso moko ya tongo ya kufaki bandeko nanga. Ya Gabi ayaki sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les gens. Ayaki pona osenga pe kimia bandeko nangai. Wana nyonso tokanisata wana totia nanu ba problème bakoswana na biso à côté totia ngombe nanu à côté to se focaliser nanu keno ndeko na biso comédienne na biso azana matanga tozala wana to soutenir ye tozalaka toujours ensemble to sungaka ye ekosala bien penza makasi mais kosondola ye bandeko nanga ezosala pasi mingi pe mawa bandeko nanga yango ya mukeka na lingaki na yebisa bino ba comédien bazokende na matanga ya Gabi te selo nungu ba mosusu déjà bazobima na ba groupe ya ba WhatsApp depuis ka tango banonsaki ke no ya Gabi aza na matanga il faut batu bakendo tala ye il faut basalele ba cotisation ale batu bakomi kolongwa na bango na ba groupe ba WhatsApp balingi koyoka histoire wana te yango problème bandeko nanga bino pe bokoki kotia mwa ba commentaire la plupart ya ba comédien na biso bazalaka ba abonné na chaîne na biso ba commentaire na bino bandeko nanga batanga kango na kitoko o wapi ya muke kaka bandeko nanga yango na lingaki na pesa lelo wana na pesa nanu bambote nanga na ye moko Linda Bukulu mwasi Nzambe depuis Sénégal mama Vicky Mbonzo na pesi yo bambote Judith Diampovisa si je ne me trompe pas na pesi yo pe bambote na pesi bambote na ye moko Madame Kiyonga na pesi bambote nanga na ye moko Julia Mananga et pourquoi pas Cécile Tumba bambote na bino place nyonso bolandaka Étoiline Ines TV et pourquoi pas Maman Germaine depuis États-Unis wana na moni Mama Vicky na moni Christine P Longongo Mama Christine Longongo ye alila grâce luzolo abenga kaye kaka mon fils na système moko ya kitoko. En tout cas la famille to silisi na biso wana to monana na ba émission na biso mosusu. Bye bye la famille et à la prochaine.